Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Balandinho soya maman BBC, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu. Tout va très bien. Nangolu Yanzambe, voilà. Obelakate, ozaraba problème. Avec Jésus, tout va bien. Voilà. Kota aimé partager, tu es ça la moi naina moi dessert. N'est-ce pas toi tu kota la film na biso ya mon église et tout tu kota la 13e épisode. Et voilà. Franchement, c'est grave. Beaucoup tato solo là. Je crois film na biso ya mon église. Bientôt déjà, je pense déjà c'est qui si premier épisode de Kangi déjà 400 hein. Et Kangi penda 400 déjà 400K parce que dans ton temps ça qui moi émission ils ont 300 et quelques heures mon là 14h 15h et comment il y a 400 382 le mois bongo fort possible et comme déjà dans 400 voilà. Alors la grande famille beaucoup tabo aimé les a plaisir il y a que non tout coûte ni sous na pourquoi elle est là vraiment. Le coup moi ils la kanzambe na biso voilà. Doye lisusu pour na film na biso bandeko bo supporter biso. Omoni film na biso ya bolimbi sa voix penza. Film na biso ya mon église ils a filmé moko ke je crois na loba ki yango na tongwa lelo na lobi ils a filmé moko ke non belle vie a touché partout. A touché ba point presque tout et tout le monde s'est retrouvé na kati ya film wana. Là on a dit que non mutu nyonso s'est retrouvé na kati ya film wana. Na ba oyo baza ba ndoki ba s'est retrouvé. Na ba sali ya nzambe ya faux ba s'est retrouvé na kati awa. Na ba ba sambela kati ba s'est retrouvé na kati awa. Na ba famille ebundaka wana ba s'est retrouvé na kati awa. Kaya ya Cardozo ba tebele ba s'est retrouvé na kao na kati ya film oyo. Kaya Omari, donc Kaya Bakoko, vraiment je vous dis, Yangonga Mama BBC, na ovanda kimiate, il faut na loba. Parce que il y a aussi des bébés spirituels, oyo, ba comprendre filmete. Ba te belé, Belvi a dévoilé ba secret, o ba yeba kite ba yebi. Tozu ba témoignage quand na web sabino ba témoignage zoya ebelé ya bato ba se retrouver na katia film misusu bazobo ya tucha ba audio na bango mais lelo nazui au moins 3 personnes oyo bandimi na tia ba audio na bango na pourquoi awa na ocha ya moko parce que eza moi mulai peza ya mulai te keno eza peut-être 2 3 4 minutes le mo bongo bolanda témoignage ya ndeko ye témoignage na ye a se retrouver na kaya nani na katia film na kaya Cardozo a se retrouver na kaya Cardozo Ningi Cardozo abandai kotambola sans pour autant koyeba ke non yaya na ye ya mama moko papa moko nde akomisa ye mwasi na ye ya butu. Est-ce que boki ko imaginer yango moni bato ebele monta ténèbres existaka te bato bandima te nzamba existaka te bandeko à travers ba film oyo je crois na yebite totambola na sa moi oyo na kobanga nzambe. C'est la moindre deux choses. Je crois que mon titre nanga bomoni photo en miniature nanga. Na oloba pourquoi? Na au moins 4 personnes en miniature. Na tonton O, na papa Mbatasiala, na papa Alianza, na nani c'est qui les messieurs, nani Eyenga.
Je vais vous dire pourquoi na tché bango, pourquoi na ciblé bango, na tché bango na miniature. Il y a aussi une révélation au belle vie à la qui si na katia film, peut-être bato mususu bazo ignorer ango. O eza film te. Mon église eza film te. Mon église eza film te. Mon église eza révélation. Révélation na révélation. Bandeko, une fois lorsque Dieu vous révèle quelque chose, bozala na ignorance te, bosala ki te titeste. Parce que lorsque Dieu révèle, c'est parce que alingi bino et aeko kebisa bino ya koloba ke no mabeza. C'est-à-dire que nos films oya mon église, malgré biso to koloba ke no eza film te eza révélation. Révélation n'est pour nani, révélation n'est peut-être pour nanga et pour na yo. Kozwango kaka boye te tozana batu okende l'église peut-être boye nzamba zo révéler bino butu lokola moi mais lokola bozo vivre ka na ignorance yango zo mona na kati ya l'église muto akoma asala ba 20 ans ba 30 ans Afrika taka église na ebité soki ya komisa ngo lié moko boye ya retrouvailles ou encore akomisa église lié moko ya mutualité parce que notre Dieu c'est un Dieu oyo atika kabana na été. Nzambe azana no oyo balobi bezo ebisabiso que non c'est un Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Comment est-ce que tokendaka église to mona loboko ya Nzambe te? Toza bakangami. Mais Nzambe a révélaka. Nzambe a révélaka na l'église ndenge tokendaka mais ignorance nde. Au moins mutu mususu ko ba révélation za ndenge nini? Bandeko, vivre dans la révélation. Nzambe na ngeza batu mususu ba comprendre ngati. Wango omona pasteur mususu ya prêchaka kaka na révélation. Et puissance à Saint-Esprit et se kachaka mingi na révélation. Ezana na deux si je ne me trompe pas, deux sortes il y a prédication. Ezana prédication. Bon, moi je parle plus. Yango bomona nga maman bébé c'est un lobaka na kena mingi na révélation. Film oh ya mon église. C'est toute une révélation. Oyo ba révéler na bakati ya ba vie ya batu ba révéler. Na kati na film wana. To landana no ndeko na biso oyo atindaki audio na ye pona a témoigner ye na kati ya film oyo a se retrouver na kaya Cardozo. Hey, mukili oyo. Pardon. Alors la grande famille na Osenga soutien à bino au maman BBC à Lukaka. C'est juste pour aimer, pour partager. Au tiki commentaire à moninga na yo, au aimer. Et ça bien. Ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner. Partager. Partager, bandeko, le temps est mauvais. Temps c'est comme temps mon comme bé. Bota la film oyo. Ceux qui yo peut-être temps bolaka na ignorance. Mais na moment oyo. Ata na film oyo. Zongi sata sens à kibo montoti. Ah, yeah, nzamba saka tango soki alobi alembi atiki nzamba kitaka likolo te ya alobi tolanda. Salut maman BBC, je suis famille Libota depuis Congo Brazzaville, Pointe-Noire. J'ai un témoignage par rapport à un film à mon église. Vraiment, film à mon église et touchenga tango la partie à Cardozo. Cardozo, quand elle marchait toute seule à la recherche, je ne sais pas, d'un ami, après pasteur Nzao, Bakutani a moni esprit au Isala que la Cardozo. Et subitement, quand j'avais vu cette partie, il rappelait Finanga. Nakoli à l'église maman BBC, j'ai connu Dieu après la mort de mon père. Nalaki na 15 ans, Nakoli dans le Seigneur. Après la mort de mon père, maman Kulu Tazwanga. Et Nakoli Nanda Konaï, donc c'est à travers elle que j'ai connu Dieu. Mais il y a des choses qui s'est passées dans la famille. Maman Nanga Oya Botanga, elle vivait à Brazzaville. Pas son âme n'est plus en vie. Et la vie nae
atonga ndako na lopango ya mama na bango. Enoko na bango ake retraite, malheureusement asomba lopango te. Et du coup, oncle la maman akoma ko menacer mama pour aya kofanda na lopango wana. Ona lopango tosomba ngo ensemble na mama na bino. Mama na nga lobi noko, c'est pas un problème. Vu que toi na banda komi balawa, nga na tongi ndako na nga ya monene oyo chambre salon vu qu'elle vivait toute seule. Donc noko yana ndako moke oyo mama na nga atonga yo zwa ndako wana. Et du coup, oncle amonaki yango lokola défaite. Il a commencé à menacer ma mère spirituellement. Ma mère ne savait pas. Nga mwana na yebi na nga makambo wana te maman BBC. Et du coup, il suscita haine na vie ya oncle. Parce que oyo nyonso akoluka na mama na nga ezala kosimba te. Et voilà comment moi si na ye apesa ye conseil que yo na monde physique boye ozanoko tu as le pouvoir de détruire, de tuer. Bakenda quelque part pour bakenda polisa mama na nga. Et du coup, tango bakenda place wana oyo nyonso asala abebisa na vie ya bana, donc biso les victimes. Un jour, maman BBC dans l'église, quand elle est dans l'église de réveil, plus de 20 ans, maman, confessi moko ebima qui j'étais de service. Pasteur wana lobi nanga ma fille. Quand ozo yaka liboso boye po ya kosala la sécurité, parce que chez nous, quand on prie pour les personnes, le protocole doit être derrière, peut-être nous la manifestation. Quand ozo yaka boye, est-ce que tu sais que tu es accompagné avec une personne? Et attirer attention à moi. Alobi nanga oyo nyonso yo osalaka na vie na yo esimbaka te. Moto wana aza à l'origine de ton malheur. A bloqué vie na yo na domaine la libala. Maman bébé, c'est là où je vous parle, j'ai 38 ans d'âge, mazana mobilité. Un bien-aimé à Linga Kinga, Kaka Boye, à Boya, à la dernière minute, a changé na vision. Donc, tout ce que je fais, ici, j'ai 38 ans d'âge, maman bébé. La grande famille, Bozolanda, ba témoignage ekoti awa na niveau moko pas comme possible. Ba témoignage oto ozwa awa pas comme possible. Parce que faut tout tcha po batou batelema na prière. Yango mona na oloba Belle-Vie aza na ebité. Elle est plus que même à ta prophète. Na ebité so na obenge nani. Parce que ake nango kitoko. Ake nango kitoko na niveau moko boye, donc les mots me manquent. Toi aussi ça témoignage jande kona biso. Nazana mokalité, nazana mwana te, nani na bimana mokalité parce que nga quand j'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 16 ans, nasala vœu na nzambe. Tu m'as fait grâce de te connaître si jeune. Nzoto nanga moto oya ko découvrir ngo ya liboso eza mobali oya ko bala nga ko morenga nga fona sécuriser maman nanga. Et ma mère était fière de moi et même ma famille, toute ma famille ba yebi yango. Je suis un témoignage vivant dans les botananga. Et maman BBC, malgré ça, rien ne marche. Je prie, rien ne marche. Après 20 ans, il faut prophétiser. Et tant qu'on a mon qui parti, il y a Cardozo, ça m'a rappelé la prophétie qu'on m'avait donnée. Et l'homme de Dieu m'avait dit, il faut seulement prier. Nalela maman BBC nalela jusqu'aujourd'hui et un jour j'étais en train de prier, le Seigneur me montre une vision ndenge
koko na biso wana oncle ya mama akenda abebisa vie ya mama abebisa na vie na biso. Surtout moi, je suis l'unique fille ya mama na ngai ya mwasi. Aloba na vie na ye nga na kobala te, tomata tokita na koki kobala te. Ka ndenge mama na biso atelemi na lopango wana, malgré ça maman BBC, la parcelle aussi a été vendue, bakabola mbongo parce que ba chef du quartier bapesa mama na conseil. Non ndenge oncle na yo azomema yo vie dure, alobi boteka njima boteka, mama na nga atika bakabola mbongo quartier bapesa ye asomba lopango mosusu. Malheureusement ndako wana oyo bazala kotonga alalela yango même pas 6 mois, elle était morte. À ça 9 mois de souffrance, elle vomissait que le sang. Et un jour dans les prières, le Seigneur m'avait ouvert les yeux. La kisanga prison, oh bacha maman nanga. Na sambela malheureusement ici batté. Vu que ma mère ne connaissait pas Dieu, le Seigneur m'avait dit, je sais pourquoi j'ai permis cela. Et quand j'ai vu la partie de Cardozo là, na lela kimingi, na lobi waouh. Toza ebile toza na kaya ba Cardozo wana. Et j'attendais suite. Et na moni suite ezaka mabondeli, c'est ce que je fais. Je continue à prier. Pasteur na biso na l'église. Na expliqué bango, c'est vrai qu'ils étaient là le jour de la prophétie, na kenda pe. Et le pasteur m'avait dit bazoyo à travers maman na yo, à travers ba conflit na bango wana. J'ai dit pasteur, mais moi je suis victime. Na kolina mama te, alobi oui, ba mona ka étoile. Maman bébé c'est na lelaka, mais je suis toujours forte et je suis toujours attachée avec Dieu. C'est vrai que ma proposition est à Kakaïdélé. Il y a certaines personnes qui m'appellent, c'est 23 000. Voilà. Pardon. Je crois Bolandi Maman Abisso, Bolandi Ndekona Abisso, Aza Brazzavilloise. Et ça l'est passé. Aye koyeba vérité na pasteur ya mopaya. C'est-à-dire, église place à Sambelaka, bayamba ki pasteur moko, et pasteur wana nda ki ko prophétiser eloko wana ya koloba keno azotambola ye moko te azana mutu. Or, tout ces temps, à Sambelaka en église, bon, je suis pas là pour na koloba église, que non, place à Sambelaka et tout et tout. Le problème est que bandeko, toko takana ba prière, to lukaka ba délivrance, to kenaka en église pour na ba formalité te. Depuis que bapé sa révélation, on a bapé sa prophétie, on a ti lelo boyo qui denga lobi 38 ans, ayebi mobilité, ba propose à kaete, ce qui va proposer peut-être que banda relation boye papa et si la ka sans pour autant koyeba ndebitumba zanango. Or, ezanango pe loko moko te que non lorsque balobi tout ce qui est révélé est condamnable. Moment au pasteur wana a prophétisé là qui est et ça qui peut moment moko il fallait l'accepter la délivrance. Ah, wana na okina ba commentaire te pour ceux qui na kindi nango na kokindi nango peka likolo yango wana to yeba ka pe place to lukaka ka ba délivre to lukaka délivrance abo mo na biso eza ka moko te ke non lorsque kaka zwa ki prophétie na wana ke non akoki ko démérer wana te akoki démérer toujours ka na situation wana non pona nga mama BBC ndenge na yebi ke non ndenge azwa ki prophétie na wana azaki mutu moko akokota na jeune. Après jeûne, balekisi jeûne à 3 jours. Après, bakotisi na délivrance. Eze loko azana eloko azotambola nango. Prière kaka, Cardozo, ezaini. Asalika à 3 jours. Peut-être, donc le bref, eza peut-être suivi des amakacité. Eza un pasteur nyok surtout te azana puissance ya azana don ya délivrance. Bon, na solo qui n'est déjà na privé, na fortifia qui est. Voilà. Boyo qui témoignage Yandeko. C'est grave, hein. Maman na biso pe mususu patini la kinga audio mulaya wa. Je crois yango na ocha lobby. Vu que non déjà Yandeko na biso zaki déjà mulai na kati yango kutu parce que tini la kinga au moins 2 audios na otala lobby so ki na ko compléter yango.
touti kota la 13e épisode. Na 13e épisode bandeko. Il y a eu la joie. Joie wana otomoni eza joie ya koloba que soki Cardozo Davina a retrouvé paix na ndako na ye. Babokilo pardon, babokilo milo nalea babongisi voilà. Davina alobi ko accompagner mobali na ye na vie spirituelle. Erreur basala qui c'est parce que ba associé qui peut Dieu na kati ya mariage na bango te tant babalanaki ezeka loyengi. C'est un message fort o ebimaki na monoko ya Davina. Alobi yango na douceur, mais message il écrit très bien. Biso tokomona yango eza film mais Davina elle a lancé un message très fort. Ya koloba ke non, il faut toujours na makambo nyonso ko associer Nzambe. Parce que lorsque bozo sala makambo et que bozo associer Nzambe, yaya. Et lorsque bozo associer Nzambe te, voilà ba retomber au bakoeli. Et la preuve ane que yemoko Davina amoni que non mobali ne depuis bandi ko nani ko nyata na église, il y a un grand changement na kati ya ndako na ye ya Dibala et a commis une femme heureuse. Yango pe balobaka parfois le malheur est bon hein. Bande kondimaka pe malheur mususu ebité nini yango ezo nini pourquoi Nzambe permettre mabe wana hein? Ou encore pourquoi Nzambe pas permettre tant wana hein? Parce que la parole de Dieu nous dit la deuxième gloire sera plus grande que la première. Gloire ya liboso, la première gloire ezalaka gloire nini. Et la deuxième gloire c'est quelle gloire? Tout ça il faut toyeba. La première gloire, la grande famille na oyebi sabino lilo, butikangana te atabino tandambu. La première gloire, la deuxième gloire lorsque Nzamba zoloba ke non, la deuxième gloire sera plus grande que la première gloire. Automatiquement, il faut savoir que non, la première gloire ezalaki na botambola na sous contrôle ou encore na loi, na condamnation des premières gloires yango wana. Bozo vivre, mais bozo na kati ya loi, bozo na kati ya condamnation. Et lorsque Bible Nzambe yemoko azolobela biso ke non, la deuxième gloire sera plus grande. C'est-à-dire que non, la deuxième gloire est kozala grande, c'est à partir à là, c'est la grâce. C'est-à-dire la deuxième gloire c'est la grâce totalement. La deuxième gloire est tambola na grâce. Yango yoki balobi que non, la deuxième gloire sera plus grande que la première gloire. La première gloire, il y a condamnation, il y a loi, il y a tout, il y a mabé. Mais bozo vivre sous la loi, sous la condamnation. Et la deuxième gloire, tout o izala que non, o tambola na grâce. Yango moni Nzambe peut permettre à la première gloire wana po boye ba que non, la grâce. Ya Nzambe izalaka. Et chaque chose a son temps. Et à ce moment-là, il y a bino. Parce que ce moment-là, il y a décortiquer première gloire. Il y a deuxième gloire à part grâce. Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce et tout. Et tout. Bon, comprendre la grande famille. Alors, parfois, il y a un moment qui a été filmé depuis Bandaki. Il y a un moment qui a été filmé. Il y a un moment là. Ce qui peut monter kufa. Nakati ya film oyo. Et je sais pas. Mais le coup là, ce qu'on tali na film oyo, batambola ki na loi na première gloire. Deuxième gloire, eza grâce parce que baozo ba délivrance, ba porte au fungwama. Banani ba obala na bango. Banani neti Davina na minicho. Patrick Toto Patrick soki anini Nzamba sungie musala ekozonga nyonso ekozonga nde la deuxième gloire yango wana parce que grâce à Nzambe est localisé bango. Si vous pouvez imaginer vivre dans la grâce de Dieu, yaya oza muto esengot. Yango mona bato mususu ozo vivre oza na ba miette kaka ya muke
matalana moko boye impossible nzoka babiano oza nango wana ezaka bamiete pa nzambe eza ya première gloire oza nango me oza sous loi sous contrôle moko boye yango wana bandeko moko soki oza ta na eloko oza na vie moko boye so pia nde nini garde ça pour toi po yo omona peut-être que no osuki yo nde penza oza nango ta mosusu nzambe nanu mpe apesi yo te oyo ndambo wana ezomérite mpe yo te ozo vivre na première gloire oyo eza ya bacondamnation baloi etu yaya bakoso te ke no na mokili oyo moto avivaka na deuxième gloire mpo na deuxième gloire eya il faut première gloire ezala osote première gloire te il faut leka na première gloire pour koma na deuxième gloire c'est-à-dire que non vie ya bato ebele eza na première gloire vie ya bato ebele eza na première gloire est-ce que vous comprenez toke na film na biso 13e épisode Nathalie nayebi te esengo moko nayeki oyoka on dirait nga nde nazwi délivrance on dirait nzambe arépondre nga na barequête na nga ya mikolo nyonso oyo tomoni eyenga koti na ndako na église esoki akoti na église pasteur abengaki ye parce que amonaki déjà yango wana bozalaka bandeko père spirituel na yo ayokaka amonaka bapaster oyo ya baveugle oyo bomoni ndenge baeglise ezobeba eyenga lobi nini eyenga lobi keno ntango bapaster Serge bazalaki wana na Denis Lesi bazalaki na bango eloko te bazalaka puissance ya nzambe ata moko te ezalaki wana esalaki keno akota na kindoki ne na kati église mais avec pasteur nzawa atiki yango libanda ndeko moko boye tosololi na ya bengi ngai notanga nkombo na ye te me aolandanga abima abebese na bangi nayebaka te keno batikaka kindoki libanda la grande famille na bengi ekutu bébé spirituel na bi alors c'est-à-dire que nous allons un bébé spirituel yaya là où il y a Dieu tokota na kati ya église tokota ka pe na bandoki soki puissance ya nzambe eza na kati ya église wana ndoki nyonso okota ndoki oya mibengi ndoki akota na kindoki ne na kati ya église te aotika ngo libanda aotika ngo na coin voire même akiko tika ngo na toilette mingi batika nga na toilette bandeko botika la sorcellerie là babiso toko là toyeba ngo te mais Dieu nous a fait grâce ya abengi biso abengi nga et j'ai appris beaucoup de choses et puis ça m'a pe révolta esprit na nga ya kotala tout ce temps je grandissais je ne savais absolument rien je boyoka ata moi sagesse à mon quai moi maela mon quai ma bébé ça bimisaka c'est parce que nazala nango déjà mais lorsque na pusani pembeni ya nzambe ekomi ndenge ekoma aboye nayeba te ndeko alobi ma bébé se na bangi mpo na ye abangi na kobanga keno nayeba te batika kindo me batika kindoki libanda soki église eza polele pasteur aza na onction te eloko eza te akota bakosakaje na kati église na niveau moko pas comme possible omona boye pasteur kuna liboso azofina mondimi omona bibiloko moko ka pasteur azosala kuna liboso yango te il faut savoir déjà que non abandoki bazomanie déjà bazomanipuler na kati église ya nga nzamba nzambe na nga seigneur bumba biso na kati ya makila na yo nga nzamba arevela nga église passe na sambelaka yaya nzamba arevela nga alakisa nga penza mère moko andoki aoki otika kindoki ne na toilette yaya oyebi ke nalamuka boye na sutuka na banga donc nzamba afongola nga penza misu penza boye na moni penza ndenge asalaka boye akenda kotika boye nga siko na kepe toilette boye na fongoli porte na kuti ye nini na banjo sambisa ye nini ozosala awa elle a commencé ya konini bomonika baautorité onga nazala nango yaya bosupporta nga na ndoto
nzoka kangaka ba vie ba tupe na toilette akatika kindoki na yewana kangaka pe batu na toilette yaya bomoni film na biso ya mon église boluka nzambe na bosolo ba vie o tozo mene tozana na sous contrôle ya première gloire donc c'est-à-dire tozana ba loi na to vivre na loi to vivre na condamnation to vivre na ba origine to vivre na makambo ebele ya mabe na première gloire toza ebele toza ebele faut toluka deuxième gloire nde ezalaka grâce moto akosa yo te alobi ke no nga nde so epeni nga nde nini never toza ebele toza na ba première gloire non tomati tokoleka te na première na deuxième gloire na soki oleki na première gloire te eyenga dongoli na seki air moko na Belleville oyo Belleville pe air moko aza aventurière bandeko Belleville azo utiliser tina elongi ya mutu donc ye moko abula alobi ke non awa na minute oyo ifo nazwa eyenga parce que eyenga na elongi wana bakoki okange pe kindo ye pe na jouer rôle aki na donc elongi wana ko bakokango pe ka kindoki yango na air moko soza na elongi moko moni ke non elongi no ezalaka flou sambelaka po ba utiliser yango te Aza sorcier. Le bien on a français pour ça la bien. Hein? Frère. Na bon de l'ensemble siko. Jésus Christ. Ah Yesu. Ogandoki. Oui. Oya mission awa. Oui. Osali nini envoûté après. Wana la lisi batu ba pongi awa na église. Na sali ba bêtise ebele awa na église. Plus loin. Nga na bungisa na limusa panier et offrande awa. Ukolango mbongo ekota makasi. Oui. Ukolango mbongo ekota makasi. Mutu asalaka appel de fonds. Na batu nyonso bazalaki na kilt. Mutu azalaka na bonzamba makasi azalaka te. Yango nga pe na profitaka nde na limusaka panier wana. Mais ndenge pe na oyoka tango benga batu bazonga papa so na bimi Thompson ozwa so makasi ozonga ate siko ndongo zaboye kindoki na otiki yango wapi nde na vandi boye kindoki na ngai na tiki yango libanda liboso na bando okota na kindoki na ngai po pasteur Serge azaki na bonzambe te yango na bando okota naza ko envoûter naza ko sa makambo nyonso mais tangu obengi nga na ya tangu na zoya na sentir ke na kota na ngote nde yango na tiki yango na libanda nde na koti boye na sola na oyo tante chance so ipe ko simba pour détruire donc bino boza na mission ya ko dépeupler kaya nzambe ko peupler kaya ténèbres mission bapesi biso na Matthieu 28:19 allez faites de toutes les nations des disciples mission wana bino boye pogote le melango ainsi dit l'Éternel frère lelo ba jeune loko abino soke na mangengi ba luka nzambe kindoki komi démodé ya sune parti te kilelo ezali bonzambe eza prière eza kolukelo nyanzambe eza sorcellerie. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce qui lobby mon lit règne dans l'église, cette fois-ci, la lumière c'est ailleurs déjà. Et la lumière c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus a quitté aïe kobimi sa marmion sur la qui a obatama. Frère, le Seigneur se repentir. Papa. Et le Seigneur n'a eu on dit ma Yesu akota na vino afin que on luka délivrance ki bondoki oza na ngwesi là. Oui. Kindoki kalezaka bakoko akala o yo jeune boy. O détou ba via bato belé. O yeti na église o envoûté bebisi. Anzimi.
anzimi natikaki ndoki ayamba Yesu anzimi. Gloire à Dieu. Ah, Jésus-Christ. Frère Fukama. Prière au sala. Nabi que zobanga so bimi okufa parce que dévoiler misala ténèbres. C'est une grâce, hein. C'est une grâce que vous allez na pasteur oyo azana don ya komona. C'est vraiment une grâce parce que ceux qui pasteur aza vraiment na ba grâce lokola ba pasteur zaouté. Je vous dis, église, beaucoup au côté église pendant 20 ans, on a payé le côté, hein, parce que diable est temps, il y a une église, il y a mis parce que l'église peut pas bien na kamutute. Nzamba qui pour na bato amabe. Alors, boza na droite ya ko benga na mutu na kati église. Bo imaginer siko. Siko tango azoya wana kandenge azwa ki mbongo ya offrande. Siko soki a continuer à koya, alinga pas détruire bato combien na kati église wana. Bozo mona ke non. Belleville a touché ba point moko boya koloba ke non. Les hommes de Dieu aussi, vous êtes appelés à koluka nzambe na bo solo ya koloba ke. Lorsque ozo ya ko fungula église o mi bengi mosala ya nzambe, oza déjà na église na oza na bato na bato zo kamba. Ba vie ya bato ane kominde na maboko na yo. Alors make sure bato tango bazoya pona koluka lubiko. Yo sikoyo oza ange de l'église. Il faut zala mutu moko ba sacrifice belé. Il faut zala mutu ba sacrifice belé bandeko. Donc awa bela pardon. Nzambe moko ayebi. Pour ceux qui ngana lobina loba awa bandeko na ko révéler bino ba biloko moko boye o ba tumsu ba comprendre te. Mais Belleville déjà ça révélé belé. Apesi basali nzambe devoir. Belleville apesi basali nzambe devoir et belé. Na ocho ebisa bino soki eyenga ka ndenge eyenga lobi. Ba pasteur wana bazaki na bango na makasi te yango na kota ki mais oya yo a moyena kota nango ezate na tiki yango libanda. Siko à part ça soki siko za na makasi te oko détruire pe batukuna. Yango mona na kati église musali ya nzambe azobima na ba protocole abima na ba oyo na ba nini soki bozo mona ba biloko wana dites-vous mbala mo que non sorcellerie de ces place na kati église wana. Je vous dis parce que place Saint-Esprit et fonctionnaka. Désordre ezalakate. Place Saint-Esprit et fonctionnaka. Bouzobe ezalakate. Il y a la crainte de Dieu. Alors Belleville a été interpellé basali nzambe. Bo vivre ndenge nini. Ba église lele comment on dirait ba mutualité moko boye. Non. 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 Pour gagner en réalité et l'eau monte. Les acquis à souffrance, les acquis à connu pour la cabana, mais il y a une ignorance. Et ça dit que le vie à bana et ça le vie à malongue c'est vrai que le zambe à salingolu a ils ambitieux et pas parce qu'en réalité de la rayanzambe s'attaque là ta mutu mokote. Et Bible zoloba dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, de son Fils, le sang de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché. Et dans 8 si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et Paul aussi dit ça dans 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute injuste. Donc, kolobake moto ya zana Yesu atambola na lumière. Na kati ya lumière bonganga ezaka na kati te. Na kati ya lumière makambo mabe ya cesse za la raté. C'est vrai que ozaki ndoki te, mais du fait que boko kota na ndako nganga, automatiquement c'est la sorcellerie.
lelo batumi bakanisa so asimbi kisi eza nango bondoki te bondoki eza dimension par dimension. Alors lelo nzambe asali yo ngolu nalingi ofongola motema na yo Yesu Masiya azwe sika akota tambola na Yesu lumière oyo tozolobela eza Yesu Masiya alobi na makomine je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Eliko ba moto alandaka Yesu akenda na bokoko te akenda na banganga te parce que nyonso wana oyo elekaki ekenda kolie bana parce que na terre sœur Mimi na Deutéronome 20 Bible malédiction ya ba papa ezokita likolo ya bana de 3e jusqu'à 4e génération. Et soki bino bondimi nzambe so tali na sepe jusqu'à 1000e génération bola nzambe na obondela nzambe a restaurer vie na bino. Trop tard exact parce que le quoi posa vivant est possible sœur Mimi abala est possible nzamba restaurer bino nyonso ba babota babana papa. Voilà, pendant que besoin la retraite, tu as la jeûne et prière jusqu'à 18h nde to ko Sœur Naomi banda banda kolela nzala no linga ko tika ete po oya okima mina sa mai ali atalipa. Sœur Naomi, fortifie-toi et prends courage. Délivrons ces arapaces. Nazalaki ndoki te, nazalaki ndoki te. Wana nde bomonaka sikoyo ke non chaque chose a son temps. Nzambe na biso atelemaka kaka moto asuka. Papa Mbatasi abandaki kobanga lobi ke non akokufa parce que bapesaki bango condition ya koloba ke non soki bakabwani eza nini eza liwa. Wana bango nde balobaki mais Nzambe alobaki te. Bandeko, vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent comprendre Nzambe ndenge fonctionne. Et c'est difficile pour nous comprendre Nzambe. Nzambe akoki kosala likambo na lolenge ki bo motote alobi ke no de quoi ngana think mama bébé sa kanisi boy ye pas sala ndenge ngana kanisi non. Wana za esu Nzambe te. Donc Nzambe asala ka makambo na lolenge na ye moko ndenge amoni. Nzambe aza mwana motote po amona ke non Poutil Belvi n'enga sali boye, Belvi n'enga réfléchir boye, nga pena réfléchir ka n'enga Belvi à réfléchir. Non, bonzambe neza wapi. Bonzambe na e eza wapi. Yango moni dans la vie tondi maka circonstance nyonso oyo ekomi la kabiso. Po Bible yango moko ezo recommander biso ezo yebisa biso ke non. Na circonstance nyonso to eba toujours kokomisa Nzambe. Parce que eza na circonstance mususu ya mabe, Nzambe akoyaka kotomboloka na circonstance na ya mabe. Vous comprendre la grande famille. Alors, film oh, il y a mon église, je vous dis, I don't know. Non, il est bâti. On dirait ça, aïe, pardon. Parce que t'as la psychopathe, bata c'est la naba na bakoko nae. Nzambe na mawa. Il est miséricordieux. Et il n'est pas dit que ce qui nous a salé peut-être mbata siala boye nde balobi ke no yo po ke kosala kindoki o ke kokota après le koya ya atata nani ce qui na mbata siala zo ngana za kindoki te ya c'est la sorcellerie déjà au bosalaki. J'ai aimé tangu papa nani Naomi a yebisi koko na mbata siala ke no kindoki wana et puis mbata siala yebisi ke non ngana za ndoki te et tout. Je n'ai causé l'intervention à pasteur Nzao à Kolobani. Et j'avais beaucoup aimé l'intervention à répondre à non. Kokota déjà nanda kwanganga yo koli ozana kindokite. Mais yo ke kokota nanda kwanganga. Dites-vous maintenant que non plus à kokota nanda kwanganga. Yo comment moumba kokota kana banda kwanganga. Mais okoya kolia pe kindoki karat. Est-ce que vous imaginez kindoki ya kimukolo? Vous comprenez nango. C'est déjà la sorcellerie. Il faut arrêter à koloba ke non na kota ka nanda kwanganga na sa ki lokote. Ya. Yo kotaka déjà bango nde bazaki na babane déjà kosalela ba vandi plus de 20 ans sous contrôle ya loi ya place tango bakotaki si bazala na bikila o basalaka po ba survivre sinde bongo diable
Ce que plus ya biloko wana ozo appliquer, plus ozo appliquer ya ozanga kokoma nandoki. C'est grave. Hein? Au moment na film oyo, Bellevue a épé kolakisa. Il y a que non, il y a beaucoup de femmes payées. Même pas beaucoup de femmes. Basi va souffrir. Kaka basi ne bazabandoki. Kaka basi ne bazabandoki. Et c'est pourquoi bomoni na profil na miniature na chemi bali. Il y a aussi une révélation dans Ngambouana Bellevue pas éco révélé. Monde ali nous tata moi sindoki, mama kulutu ndoki, mama leki ndoki, mama bokilo ndoki, baba ndoki ka basi. Yaya, les hommes là aussi bandoki. C'est aussi une révélation au Bellevue a éco la kisawanat. Yango bomoni na che wana na bitin. Natali film moni peza ke non, na ngambo ki ndoki, Bellevue ke na bana mibali. Alors toi ignora kapé wana te. Toi ignora kapé wana te ke non moi mobile pa botala bo imaginer Bellevue azar suka eh. Yango na kovanda na Bellevue foza maele. Natali omoni azuna no bakoko bar wana après ke ko bimisa biso ndoki ya mobali mulai pembe. Na to ndima mobali mulai pembe bongo azandoki Omar. Bomoni yango ndeni révélation ana. Hey, yaya, tout pesa nzambe confiance. Oki okuta na mobali ya pembe mulai bino batona bolingaka kotala e mula pembe mbinga ndoki muto maseke. Ilobi ata Cardozo mobali mbinga mulai pembe azana mwasi te. Ye sorcellerie neza ko bimaka na baleki na e bandeko. Vraiment c'est grave. Hein? Est-ce que vous comprenez la révélation là? Bomoni Bellevue simbi a touché ata mwasi moko ndoki na kati ya film. Elle a aussi révélé quelque chose là où peut-être ba ignoraka. Ezaka tata mwasi mama kulutu boendoki, mibali pe bandoki. So vandina mobali webite ke no mobali azandoki. Ah! Ya. C'est chaud là. Hein? Vous comprenez les kambango? Ya botika. Mais Dieu reste Dieu. Donc tombo la kaka diable était. Dieu existe. Ateli makamonto asuka. C'est juste quand pesa et vina yo. Donc recommande-toi à l'Éternel. Just recommande-toi à l'Éternel. Neo ya lingaka. Ya nzamba oke ozala zo lekiso na ba enferme robo oyebite pourquoi zo lekisa. Nzamba oke ozala zo lekiso na ba nini boye peut-être toi tu dis ah nzamba existe kate, nzamba tikinga, nzamba osala ba tumsusu ya ozo beloko ya zo linga ko planter na kati na yo te. Bref na kati ya film oyo to épargner muto te. Biso nstoza na kati. To épargner mutu te. L'église saka mama wana ndendoki, mama na ndendoki. Bo silisi na kokanga ba mama ebele ba ndoki na kati église soka na mibali pe baza. Quel niveau ya révélation na kati ya film à mon église? Quel niveau ya révélation? Bo tchanga pe na prière nga pe munoko soupe. Qui d'autre est pouvant nous louer si ce n'est pas toi? Zola ya ya, mon ensemble bukalo, mama. Zola ya ya, zola ya ya, mon ensemble bukalo, mama. Zola ya ya, zola ya ya, mon ensemble bukalo, mama. Zola ya ya. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chante alléluia. Le feu est allumé. Alléluia. Le feu est allumé aujourd'hui. Alléluia. Il est là. Aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chante alléluia, le feu est allumé. Oh, le feu de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le feu de Jésus-Christ. Brille en moi. Oh, le feu de Jésus-Christ. Brille en moi. Oh, le feu de Jésus-Christ. Brille en moi. 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 Alléluia.
bolinga te Yesu na biso bolinga bolinga te Yesu na biso Yesu na biso Alléluia. Ekolanga. Dala. Toyoki. Tozela nanu pardon. Maboko ana tobeteli nani. Tozela malembe. Maboko wana tobeteli nani. Siko tuni tobetela mokonzi abakonzi. Il est assis dans son trône. Tobeti maboko pona Yesu. Betela Yesu maboko. Fandi na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Il est là parmi nous. Alléluia. Oui. Fermons nos yeux s'il vous plaît. Il est maintenant temps pour écouter la parole de Dieu. Il a dit dans sa parole que la parole est là pour nous instruire, que sa parole est là pour nous éduquer. Yebisa nzamba lobela yo. Yebisa nzambe okoti awa vidi me obima aoza plein. Yebisa nzambe soka koyoka mutu moko na poko alelo ezala yo. Yebisa nzambe yoko répondre na rendez-vous. Nzamba sala bolamu na bomo ina yo. To sambeli na kombo na Yesu. Alléluia Jésus. Tableau yo esalaki nga bien moko. Na telemi nga pe na bandi ko bina. Franchement, Dieu bon. Bevia mimi batu likolo. Tension a mimi batu likolo, sorcellerie. Taninga kitisi batu na se. Tokika ko tombo la diable est. Il est Dieu, il reste Dieu. Tomoni ba meta. Tomoni famille, tomoni papa Patrick, tomoni Ada, akomi kutu koyemba, mimika be pardon pe akomi koyemba, c'est comme ça. Ba voyou wana nyonso na ba gesho wana nyonso ba karine wana, baza na ba don o nzambe déjà tia na kati na bango, mais tala diable ndenge pertibaki. Tala nani Ada, azani na don ya koyemba, ye wana mimi pe memema me nde baba ne ko bunda kuna butulu kwa moi. Mais aujourd'hui wana simbi micro. Nzamba ya pona bato mabe. Nzamba ya pona bato mabe. Wala lingito so alibanda. Olingito so alibanda poani. Kela olingito so alibanda poani. Na yebisi yo solution ekozala trouver. Solution ekozala trouver nde po ngaba yebisi nga ke yo uti kuno uti ko senge bolimbisi ozongi se Christ maboko na ye. Yo so se Christ maboko ne poani. Nga kasika to se retrait biso to vandi kala ndenge biso la silence boy. Nzoka nde kende kuno ko senge bolimbisi. Ozui église bien ozongi sa maboko na ye. Ozongi se église maboko ya mutu. Il faut que bossa la contrat. Na kena solo na lesi. To solo na lesi na yoka makanisi na yepe. Makanisi ezani. Yo kasi loka yo obano bengisa na église yepe ko bengisa na oyaye. Okasa ko bengisa yo. OK obengisa nga. Ako bengisa yo. Na ko bengisa na pouvoir oteki yango. Mobile nanga. Eloko muso faut kosala ngo il faut confusion totale. Soko tuna kinga. Nga ngina yebiso boye. Sikoyo eloko oyo mama etola ebisa ki papa Serge akoloba ke non soki oyebisa kanga ta mozo ki ne ko déposer kuna ngai na peso mayele ya koloba ke non oke kuna obi na déposer nazala ta adjoint na yo donc omoni oyebi ndenge na bande na lobaka zela ayoka o pasteur wana koloba parce que c'était même pas papa Serge ndabimaki mpenza ake alibere mpenza mais oana onction te oza na saint esprit te oana discernement te bolimbisanga mobutu akufaki azobela me azolela onction batuna yo kutu soki ane olobakanisi bokonzi batika yango kaka mais na ce qui s'est passé na papa Serge ani ya bible na église basuna yo te Tabita webi mama Tabita nda s'incarnaki na kati na kati alongoli nanu ye mayele kende libéré na yo mama pasteur libéré na nini yo za na onction pona normal bon yaya Tabita Dorcas yebi te na Gabon Tabita Dorcas ezani AVC
asa simbi déjà ce qui s'est passé na pasteur Serge Zani, c'est Dieu lui-même. Ndako otaki kaka ye moko eza te keno yo moko kende na ndako nanga luka onction po ndako abakala mingi te tokolongwa po église ne te biso ndako église ne futaka biso ndako ozwi église on livra ngwe pa mwasi nazotomboka ifalo yebisa lokolo moni kokokita lokoso nzambe mpe nda permettra ki paye papa Serge ayebisa mwasi na ye te po mwasi alingi apesa na idée fonctionne na bato bazongi église comme iso nini ekoya nsima ososalaki te okebi te ososimi mais nayebi ke intérêt na biso esala po tozoza mwa elo tolongwawa na pouvoir elo monte Serge tozolongwawa et c'est ce que papa Serge asali pouvoir aussi natiki kasi yo zwa nani soki eza kozonga kote to wuta zwa relève nga peut-être na adjoint ou bien pesa nga ta département na kozonga Égypte te mais asala wana c'est Égypte nanga vomie na balu supposons peut-être que non soki asala réaction ya pasteur nza yo zozonga po tozonga kote to salaki vomie na tala sima na balu kamu na ondima te na tia ta na département moko pourquoi na oloba parce que yo déjà nous avons na virus ya kilokoso mbongo. Alors ça sera toujours difficile, ça sera toujours un problème beta kaka omi kedele. Parce que pour ba vanda lisusu te ba discuter te pone loko wana. Dieu nzamba permettra ki angote. Nzamba yebseka kende ka yebseka na tiki na ke libela na kozonga ka lisusu te na zongi na bisika na nga na zalaka. Ya. Tomi chana nuka na place à mama étoile nanga na yo. On dit mais wana on dit maté. Dieu fonctionne comme ça. Bref, la grande famille n'a commis na souka pour na zoabino tante ba nani film à mon église vraiment il obisinga trop tellement il y a révélation et voilà révélation est tambola kaboeti il faut souka na délivrance. Alors sans moi ça tous na ba mafuta na biso ya suki tozoteka bandeko nyonso baza na suki eza défrisé suki eza naturel eza susu na nani ya bien te komi mabe damage baby voilà oboti bana 5 bana mibale suki no baby ba produit na biso ya suki eza vraiment très efficace ezo bongisa ezo hydraté toza na huile à hydratation toza na pommade à hydratation donc suki no yokende kitoko makasi. Alors bo contacter mama PPC non pesa bino code promo et bo somba ba produit eza na 15% ya sel et prix wana kokuta kuna na opeso lien oke kosomba en ligne prix wana kosombela ekozala y compris na livraison. Voilà tolanda. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Aujourd'hui, après un repos d'un week-end très chargé pour certains, un week-end relaxant pour d'autres, et on a essayé d'avoir beaucoup de retours. C'est comment on applique la gamme Limb Booster. Nous sommes venus juste pour vous expliquer comment appliquer la gamme Booster et surtout notre masque capillaire. Ces masques capillaires, comment on l'applique. Cette masque, elle est applicable après votre shampoing et conditionnant. Donc, si vous lavez votre tête, vous mettez les conditionneurs sur votre tête. La gamme, elle est la 3e étape. Désolé les amis, vous m'avez posé les questions si les Limb Booster a déjà le shampoing et le conditionneur. Non, nous ne l'avons pas encore sur notre chaîne de production, pas encore. Mais nous attendons, si vraiment nous voyons que les demandes est devenues énormes, nous allons en produire les formules et essayer de les faire étudier chez les spécialistes pour voir si nous respectons les règlements de santé. Ça, c'est notre gamme. Ça, c'était juste une entre parenthèses. C'est notre produit masque capillaire. Donc, comment l'utiliser? Vous ouvrez comme ça. Je vais utiliser celui qui est sur la couverture. Vous prenez une bonne quantité. Moi, je vais prendre juste une petite quantité pour essayer d'expliquer comment utiliser. Vous massez et puis vous l'appliquez sur votre tête. Appliquez un massage. Vous massez la tête, Vous gardez, mais coupez les slices. Donc, coupez les petites parties sur votre cheveu pour essayer de masser bien la tête. Et
comme étape finale, vous le gardez sur votre tête 3 à 5 minutes, s'il vous plaît. 3 à 5 minutes. Ceci va vous permettre que quand vous allez laver la tête, les sécher, les cheveux ne seront pas coupés en peignant doucement. En peignant doucement sur votre... Et ça aide vraiment votre tête à être bien nourrie, les cheveux à être bien nourris et la tête à être bien hydratée. Donc, c'est comme ça que nous l'appliquons. Vous frottez, vous appliquez, vous démêlez les cheveux avec. C'est vraiment très bien pour nourrir vos cheveux. Et si vous l'appliquez régulièrement dans votre routine capillaire, c'est vraiment très important de bien respecter ces règlements-là. Maintenant, si par exemple vous dites que non, moi je vais utiliser toute la gamme de Limboost Earth, maintenant l'étape 3, c'est l'étape, après avoir séché, c'est l'étape ici. Il y a l'étape ici. La baume. Ça, c'est la baume capillaire. Vous prenez cela, vous frottez, vous mettez juste au-dessus sur votre cheveu, juste au-dessus de votre cheveu. Dès que vous le mettez, d'abord vous frottez sur la main, vous frottez vraiment, vous le mettez au-dessus de votre cheveu. Vous peignez et puis vous venez prendre maintenant votre gamme hydratant et vous commencez avec la gamme hydratant, vous ouvrez, vous frottez, vous démêlez. Ne peignez pas les cheveux d'abord. Vous démêlez bien avec la crème hydratant. Vous venez ajouter l'huile hydratant. Vous venez ajouter l'huile hydratant. Vous ajoutez, vous démêlez surtout le cuir chevelu et vous venez les finir avec votre huile pousse. Votre huile pousse, vous mettez et vous massez votre cuir chevelu et puis vous pouvez maintenant commencer à peigner votre cheveu et faire le modèle, tous les modèles que vous voulez. Donc, c'est comme ça qu'on utilise notre gamme Limboost. Merci pour ceux-là qui nous visitent déjà sur notre site web limboost.shop. Merci pour ceux-là qui commandent au travers les téléphones et les WhatsApp 343 D04 64 et merci 64 D7 et merci pour ceux-là qui commandent au travers Facebook et TikTok et Instagram. Nous vous remercions énormément de nous avoir fait confiance. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelesi nzela